Puis que makelembe comme en église. N'est pas kokobar wana kerok makelembe zalaki. Ne omoni pastorat en France. Sans vrai pasteur solo bima na pastorat neza lukuta. Ba yana makelemba prophète mo rifen timba. Ti le lo azwa ba nyongo ba mbongo batamela. Nganzamba tina na dénoncer bato wana izaki boîte de nuit. Et puis là bandi l'église. Na bandi l'église. Whisky ezalaki wana? Mais kerok aussi sur le débouté à Jack Daniel. Si vous avez dit que vous avez belé dans l'église, vous avez belé, vous avez belé, est-ce que vous comprenez que vous avez compris? Il faut que vous ayez la vérité. Film voyez ce bandit. Donc, tout le monde c'est la vérité. Vous avez belé à pasteur au Congo. Bazana basi awa bakutana na nti. Voilà que la nana yo me profile na tekana. Clic là. Maman. Allez soulever. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Bonjour, bonsoir, ça dépend Ngonga, Botalaka, Congo Révolution. Merci Nabino, merci l'équipe technique, ils sont solides. Il y a Congo Révolution, Namoni Kuna, Faye, Timothée Faye, Asana Régi Kuna, Tomoni Michel Kombe Aigle, Narobo Sanaote, Claude Baka, Yopi Narobo Sanaote, Petit Nanga Lévi, na réalisation Héros Asana Koura français, quelque part. Merci Nabino Motal Rabiso, Mokolo Mobimba, Bovani Nabanda Kunabino Pono Kulanda programme ya Congo Révolution, mais chaîne Nakati ya Mikili ya Poto, Nakati ya Diaspora, na Pesi Bandiko Nanga ya Libreville na Gabon, Bino Bolela Kiminge, Passer na Biso, na restaurant na Biso ba Congolais, na Libreville, Nakati ya Gabon, Bana Gabon, préparez-vous bientôt, na Wosala pe na Gabon, surtout ici Côte d'Ivoire, Bandiko Côte d'Ivoire, na Wosala kuna na Abidjan, to Wosala wana na restaurant na Biso, ya munene mi bale o ezo kangamboka nakati ya Abidjan, to koya ko beta mo bangé d'émission nakati ya Abidjan. Voilà, nazana communiquer moko ezali spécial na ba Congolais bazotalanga presque mokili mobimba ndeko kataka ka place oyo soko poster ngo eko salanga ibia. Ngai David Mombele nazalaka na page ya Facebook te. Page internet, page à Facebook, ba page wana nazala na ngote. Ça veut dire ezala ndeko kaka Congolais azui photo nanga, asali page akomi bien journaliste David Mombele Greco. Azo poster pe biloko, azo finga Baptiste musicien na komona ngai. Alors, ndeko place ozali soko zotalanga na ebiki otala ba émission pour zo makanisi wana ya kosala page na komonanga, ça veut dire ozotalango. Ndeko faut banga nzambe. Il faut banga nzambe ngana na place songa na kobema ote. Mais yeba ke soki déjà na bani ko peso communiquer bo faites attention. Faites attention, tika eloko yozo sala wana na kombo ya mutu. Eza personnalité publique. Oyo osali ozosala mbongo na kombo ya David. Ozo finga Baptiste musicien na kombo ya David. Ngana na page te, ça fait 5 ans yango na kana Facebook te. Ba Facebook nyonso ko beta David Mombele eza ya lukuta, eza ya kala. Voilà communiquer na ngasa na ba Congolais yangoda et déranger binote place bozali que David ndenge nini mutu moko boye page na yebi kutu page te. Na sali la page te na pe na page moko te na contact na. Donc kata na moment na sali le communiquer kata vraiment na bolingo nzambe tika ko monanga tranquille tika na sala musa na ngako bebi sa carrière na ngate. Oh ce que continue marque wana yona nzambe na yo na yebi suite nini komela yo. Voilà.
nakati ya plateau tozala na mosali na nzambe ya munene ya mboka na biso aza awa nakati ya Paris tozali na prophète Ezekias Mbuku ye azali moko ya basali na nzambe ya mboka na biso me tovandi na mikile ya poto lelo tosepela ki tobengisa ye émission Greco. J'espère que ozala mbala liboso aleka te akoya susu koleka bana na nzambe pona bino ekosala pe bino bia moto na nzambe. Bonjour. Bonjour ndeko nanga David Mombele que j'aime bien. Vraiment, la ndakayo, vraiment, oza mutozo sa la fierté ya mboka na biso Congo. Tika tenzamba pambola chaîne et apé sa yo pena misolo, apé sa yo ba moyen pour communiquer encore libota na nzambe pe population mobimba Congo au travers bino vraiment mboka na biso bende les omata. Voilà. Ce qui va te talo po na ba liboso na chaîne oyo prophète Ezekias Mbuku azana. Ngai nazali mosali na nzambe. Dans un ministère prophétique, je suis prophète Ezekias Mbuku, Batming Babenga, l'homme de la repentance, na Kambara Église la gloire de Jésus-Christ, ezali na Sarcelles. Ce qui lelo oza côté mingi makametali prophétie. Est-ce que prophétie a solo ezalaka pe ya solo, ya lukuta pe ezali ba prophétie ya lukuta ezali ya solo pe ezali? Oui, ezali ebele parce que Bible tokoye ba ndenge nini ki prophétie oyo mosali na nzamba mazolo beza ya lukuta ou bien eza ya solo? Bible bi na biso na 1 Thessaloniciens 5 soki na ba verset 17 au kiti na se Bible bi ne méprisez pas la prophétie mais il faut examiner. So Bible lobi bongo cela veut dire et ben que ba prophétie lukuta kozala abi examiner, retenez ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. Ezal wan de gonanga Mombele David remarquez ba prophète belé na Congo. Yo so mona na bandaka ba ministre be ba to ba simba ba franc-maçon rose kwa maikari ba PDG ba miko bakanga bana na bandoki. Kaka bakanga bana na biso ya ba cité ba pauvre bandoki ba mama kaka mama mona quartier bokone lobi ba bimisi ndoki. Cela veut dire so par exemple ba prophétiser pour na yo to moni mama no azando be moi sino ando be mbal no azando mais so ki oyebi ke moi sino azando te be mbal no ando te examiner so ko moni za mabe bwa kango mais lobi ba mama belé le ba prophète ba commence kana na bango ba papa belé pour ba boma libala ne ba lobi ka botanga ke ayini mbal ne ba comme au mona lobi prophète na ko mobima na mama na cela veut dire eza prophétie lukuta or prophétie et ya rapport est orienté pour epambola pour édifier. Mais prophétie soki bani go diviser c'est que ça prophétie lokuta nzambe ni go diviser bato soki lelo bino ba prophète bino bato boso bomuna makambo nzambe apesa bino ba prophétie quand oyo kapé que prophète moko neti yo boye opesi prophétie pour na Congo que changement koti na Congo guerre est esili pasi na Congo esili pourquoi bomuna ka prophétie wana yakate mais parce que soki nzamba lobi to go lobate soki nzamba lobi ogoloba parce que so totali ba réalité mokil bible na biso parmi ba si na fin o yeso lobaki il y aura guerre nation contre nation tant nzamba pesa biso bomengo na Congo c'est lorsque nzamba permettre que bomengo na même la biso agression même la biso guerre si ko nzamba komi mabe cela veut dire quand ba si na suka babaki il y aura guerre nation contre nation lelo Israël na ba Palestine bazo bunda c'est normal. Eza bilo mo eza biblique nga yo kam sangate so prophète aya bi ke nzamba bi guerre wane go sila un jour gloire à Dieu so ke go sila eza mais pour nga na yebi ke guerre nation contre nation crise économique toujours vivre en Europe baba qui dans les derniers jours to vivre ba moment difficile nzambe tanga pesa biso bomengo na Congo koleka nana geno lo banzambe pourquoi pesi Congo pesi France te mais le so nzamba permettre guerre za na est za na Congo likolo bomengo wana izaka nzambe so pe nzamba lobi na nzela mosali mo ke guerre wana aussi la un jour trobo ya te tozela ka mokole aussi là est-ce que na ministère na yo moi si akoki côté ya oui moi si à côté ya parce que ezana ba passer rebelle babi moi ça akoki côté ya te mais ba pasteur wana ba za na doctrine mabe normalement biso na 5 doctrines o ya Yesu Christo tous na Ephésiens 4:11 toi na 5 ministères na 4 ministères ba comment moi cité mobalité déjà makama nzambe ya makama molimo ya deuxième naissance première naissance c'est ça biologique moi sina mobali deuxième naissance c'est ça spirituel sexe c'est ça raté ça veut dire mutu soka bongoli mutema yambi Yesu mokonzi pe mobikisi pour Bible lobi na biso na acte des apôtres des so qui na ba 17 Bible dans les derniers jours je répandrai de mon esprit ba bilenge basi pe mibali cela veut dire mon nzambe so ke simbi mwana mwasi ate ya pesi mwana mwasi mais c'est pourquoi oboy mais pourquoi bana basi baloba te ba yemba te na église bana basi ba yemba na église poni baloba te ba yemba te car ko te ande ba boy o ko yemba ezape ko te
parce que ba centre belé ba nzembo ba yemba ndeko na nga Yesu alingi mutafani ndaka muntu na Yesu alinga nga bongo limutema. Pourquoi ba pekisa ba siona ba yemba te ba pekisa ba mama ba te ate? Cela veut dire bateau ba passer au tile lo ba pekisa ba si ba te ya baza ba passer mo soit ba bima na ba branamis soit ba bima na ba assemblée des saints. Ba assemblée des saints de ba telemela biloko wana. Ba fanda na lettre mais ba kota na molimo te. L'esprit vivifie. Est-ce que na ministère na yo pasteur akoki ko la politique? Oui, pasteur akoki la politique. Ezali sumute? Ezali sumute. Nani roi David azagi roi. Azagi roi mais azagi pe politicien. Total à Moïse tant que non libéré bana Israël. Moïse il était comme un prophète devant Pharaon, mais Moïse a gagné libéré à côté makamba politique. Presque na Bible tout le monde même Jean-Baptiste akelo roi nani Hérode makambozo ça les ama bozo bima moi ça de Philippe et ça politique. Pour un pasteur à cause ça politique mais il faut ça là selon la parole de Dieu. Pourquoi lelo ozota la Congo banda to banana na mboka na biso to banana na Kinshasa capitale nan l'église est toni na ba venir presque nyonso église sali ceux qui osui na première si tout le monde a 18e mairie, si tout le monde a des bonhommes, si tout le monde a poma tete, si tout le monde a poma tete, si tout le monde a colonioso, si tout le monde a quartier 1, nous c'est ça l'église na l'église. Ni les autres c'est passé que tous semble la mingi mais tous autres solution te na mboka da biso. Comme si nza mazo ka bisote, comme si tous ana malchance, comme si parce que mboka mo bazo bon de belé, mais nzambe ana le kwa nzape si biso mo Congo. Bon, ce qui te l'a dit pendant la makomi Bible là où le péché abonde, la grâce de surabonde. Et ça on peut m'abêter parce que tout le monde appelle le ni na Kinshasa comment na ngwebele. L'église est cause à lebele mais quelque part désordre pesa makasi. Cela veut dire bato belé ba commencer l'église pour bazolanda mouvement. Rebalanda mouvement ya molimo na nzambe ba komolanda mouvement loyenge ya mokili. Cela veut dire mutu mususu ngala ebi par exemple l'église t'ordonner ga muta komi prophète. Allez, à ça l'église naï. Mon mona ngo abandi na 9h bien na 12h abungi nzela tala ba passer rebelle na Kinshasa ba osala l'église pona mabumo pona bazo ko envier bato a sonika futa koma bonga pena koma bu ozomo sonika futa koma bonga pena koma bu o mutune na koma bonga pena koma bu cela veut dire ezotinda bango bato belé bazo sa l'église na loyenge teke moni mona nzambe ezotinda bango. Moni monanza même tinda bangoto ba osala l'église na loyenge yango moni batwana abandi bien na 10h na 12h yewana koti pharmacie koti rose quoi à koti na soloka parce que ba osala l'église na loyenge mais soko landi bi papa tous on a 5 ministères et ça gâté so comme ba ordonner évangéliste ba ordonner apôtre que ça l'église non au fond d'après na ne tonga na bino comme prédicateur comme apôtre mozo travailler na église o bino mais lelo mutu nyosa linga sala ye. Ndenge nini mutu azwaka appel ya nzambe parce que naoka kaka appel nzamba benginga ministère nzamba benginga abisinga ke no sa l'église ndenge nini mutu azwaka appel parce que appel ngo nzamba pona ka ba numéro ko benga batu parce que ngana bana botama na nzamba benganga te nazona na appel nzambe te mutu akoki ko so appel nzambe comment appel nzambe ezali elo moko tobotama nango Bible zo bana Jérémie so tang bien na Jérémie 1 au kititi na c'est Bible bien na biso Jérémie j'étais choisi et établi prophète depuis le sein de ta maman. Cela veut dire appel ya ndenge ndini ça dépend netinga par exemple na zo appel ni na maladie na belaki na lingi na kufa na belaki na ngina kufa à partir à wana na raté liwa mbala moko na zupe appel nzambe na bongoli mutema na mbete hôpital voilà appel nanga. Mutu musu bazwa rappel tam so sala ki accident biki amon appel les gens façon mutaza na ndenge nzamba bengelai. Pourquoi les lots tozo bikate les lots tozo sambela mingi mais solution zo maté pour na biso mais normalement so tali bien solution ezali parce que Bible na biso comme si miracle ngo ici les miracles les a sauté miracle ezali mais ezal sous authentique ezal sous mingte comment ba faux miracle à lokuta osomba. Au moins kabundalesa aluki mutumo wa pesi mbongo ye a témoigner à kosi lobi au moins ba kosi nga magam comment miracle ba komi ko swana nango na landa dernière même mission mutumo wa pa kabundalesa lobana famille ba yo za ndo e créer pour ba kosi ba pesi ngambo ba makione komi ebele yango moni lelo ba to komi ko douter na ba miracle na ba prophétie
à cause yango parce que Bible le biso biso moko bana nzambe basala nzambe to fingisa komba Yesu yango lelo komba Yesu zo fingisa au moment ba polémique lelo ba Marcelo tout ça c'est Bible déjà Bible est clair ba on a Matthieu tangi bien na Matthieu 24 ko bana na 1 tina c'est Bible bi na biso surtout na 24 Bible lorsque vous verrez l'abomination vint s'installer à l'église faites attention criez même yango lelo tozo ganga mais abomination pene fandi apostasie une église ya makasi apostasie za ma église à makasi awa lelo na poto tozo ba so église ya solo tena ya lokuta awa na poto to so na no église ya lokuta awa na poto nde toza na poto boye be église to so ka Paris moko biso to vandi be église ya lokuta eze belé na Paris eza ebele Mamo Lang église à lokuta Bostra église à lokuta baza ebele na ba mindede ba Ivan Castanou o ya Congo Brazzaville église à lokuta église ya lokuta eza ebele ndenge ni yoso yebake église lokuta ba charisme na ezaki na Saint-Denis ebiti comme blanc mais église à lokuta ya soloka yoso yebande ni église ya lokuta en tant que prophète parce que molimo na nzambe par exemple netinga kola talisanga na Kinshasa parmi be église a minene moko kaka okola talisanga eza sur les labor église labor tala bandimi à labor ya Yesu Masia Vernon akufi église etikeli normal pas pasteur normal bazo kambango mais oromona église pour mona ka lukuta sikatenda kufi atikeli omona neema donc et comme il dit Tshisekedi akufi atikeli Félix IDPS donc Mukabila akufi atikeli mwana na pouvoir donc cela veut dire omona Baruta akufi atikeli Carlos lelo na moni mutombo akoma préparer pe mwana na tikeli l'église est-ce que église ça ya Yesu tanga akufi c'est quoi est-ce que atikela Jacques nani J d'église bien maman Marie église atikela on Pierre bino na église bino basali na nzambe bino na église basali na nzambe loko pe na ngana comprendre ngo bien malgré mon père c'est un pasteur na limite a otikela ngapo na ozwana nga charge wana te parce que papa aza pasteur na so nzamba lingo kozwa lo banzamba lingate te au moins ngana ke sa ministère na ngai parce que ya otikela ka wana neti politique izo sapo na mboka na biso mona mokonzi o soka papa ya kufi bango ba doit remplacer de ato message na biso soki o ya longwe do babaluka ka bango na bango pe bana ngo bakonzi bakola rapide papa kufi mona ka 11 ans 18 ans 19 ans 20 ans akoma mo mokonzi na biso donc message na presque na makamona ce qui pasteur lelo akufi na église azo travailler na baninga na ba collaborateur tozo église net ya papa na biso baruti azo travailler na baninga na ye ba collaborateur bazali bato mo baso te na ye mwana sana na musika ce qui pasteur lelo akufi est-ce que ça obligé tikela mwana ou bien faut tikela collaborateur na ye quelque part o ba amesana kina ye pe azakina ye ce qui vraiment les églises à Yesu solo net Yesu akufi asekutanga ozonga atikeli Pierre sur toi je bâtirai mon église atikeli Pierre na ba porte nyonso so les églises en nzambe pena solo au mona arotikeli un pasteur o babandani ba travailler na ye atikeli comme coordinateur église mais so bazo tikela bana la parce que eza ba code ya papa eza ba kisi na bango ya ba ligablo na bango eza ba code ya na bango ba toana ba simba ba kisi ba sacrifier ba âme na bango yango ba ekoma kopa famille akotikela on mutute so penez église à Yesu il faut articuler n'importe qui oh molimo na nzambe kambia kambe église Jida kufi basali ni prière basali ni Mathias a remplacé Jida est-ce que bageno zo no boluka Jida remplacé Jida lega Yesu non cela veut dire eza lelo eza papa na lobanoko je suis un prophète dans un million na mosala nzambe sur 10 églises au monde na Congo même na monde entier moko kaka solo 9 ya kopola lukuta bakoti na ba frère maçon rose quoi maikari kabal juif ba na kisi ya makasi ba réseau combien belé moi j'étais proposé na ba réseau yo oui nana proposa ki pe ngo kende wapi nga nazaki na petit moto za otamule petit mo kerok kokobar apôtre mo kerok alinga memanga na en toke simba kisi kokobar ka moko na mona oyo kokobar wana kerok plateau place yo vandi un grand féticheur muto ebsinga tenga mona petit nanga toza aux années 10 jours kobanda tongo tipo quoi un grand aventurier tireur de jupons donc ndengo zali papa dimbisa ndenga mabete komeka kotie contact na moi sinote po bango ba dragaka na ndenga kisi ba dominaka basi nazolo ba no vérité ba a proposant to que ne endo pri na enda na koko na prophète mon na en to que au sa ba séminaire mais na tulinge to que muta souvent ezaka mutumo ba yebana docteur mon otanga komone ta benganga bimbuta ko kenete koko wana za nganga mais koko ngo kufa ngo kenda so indité imaginez pasteur o azao diriger église na end yuso mona pasteur abela liboma
pasteur wana bela liboma je crois ça zonga ki so pa kufa na ibate mais famille ya pasteur wana bakana kerok wana mabe kokobar et kokobar wana bomona jour na so tant que bomona jour suka na cher abeli liboma kokobar wana loba atika bongola mutema parce que abongola makolo mabongola mutema c'est un païen. Moni kerok wana na on préféré Fali que Kerok. On préfère nani? Na on préféré Fali que Kerok. Parce que Fali azane normal baby azane musicien toko bengande babenga ba païen ba distinga ba païen ba chrétien mais Fali il est normal mais Kerok c'est un païen parce que comment yo mosala nzambe ozo sala gut ba makam o même ba païen ba sala gati. Ko coucher na ba sœur en Christ ba tout ko botisa même ba mso ba botisa na église on a so na l'action o ya botisa yem ta bot mwana na yi on dit maté ben si ko be église ngo ba peuple ba baza bana nzambe bazate moni ba peuple o ba lobaka boma Yesu tika Barabas boma Yesu tika apôtre Kerok boma Yesu tika Bostra boma Yesu tika Marcelo na be église on bana nzambe bazakate bango nyonso ba peuple o bi ba peuple so banani l'ancienne alliance Nzamba salaki a relation na peuple mo ba juif. Mais na nouvelle alliance Nzamba sali relation na famille o biso sa bana Nzambe. Parce que bana Nzambe l'église on bazarati. So bazali ba bimaka. O nyos ba fandara na ba peuple. O balobare di boma Yesu tika Barabas, boma Yesu tika Kerok, tika apôtre Kerok kokoba. Ba peuple na ba peuple bazana, bana Nzambe bazarati na ba église wana. Kabal juif ezalini ta bato balobaka kabal juif ezalaka ni kabal juif wana. Kabal juif eza bokoko ba Yuda. Donc ils ont le solo quand bango eza bonzambe te bokoko na bango ba Yuda. Donc ils ont le bokoko kindoki ya ba Yuda. Sko ba pasteur ba comme kota kindoki ya ba Yuda. Bon pourquoi pas ba pasteur on ba ko so peka kindoki na biso moko ya Congo. Ben bazali pe ko bazali pe bazo ya Congo neti Emmanuel Dodi ya zone biloko ya ba na Congo. Ba biloko neti bon na yebi te soki to negi toyoka ba biloko o mwana azwa bina filé. Bazo ba biloko sika moko biloko bokoko. Prophète mon Jérémie Mayemba yemte soro ebi kala azala biloko bokoko ya ba Congo prophète so bani ko prophétiser somo so bi moto qui te kiti pena ba bazo koya miracle mais suka na ngwa kufa mabe na yemte so ebi histoire ne omoni kero kwana na lo bamno lo kola musali nzambe parce que nzambe alakisanga ba makamo na nzelane kero kwana jour musubo mona kana ana cher azote azuli liboma sera bon n'indimité ka bon la parce que Marc 3:28 babi tout péché pardonnable sauf le blasphème contre les saints ba ba simba kisi ba katanzambe likasa suka ne za mabe mwana na ba dégâts zo sana ba famille ba naibi akaboli ba yazaka ndena ko ya mama zu akosel mbalu na zandoki a initié na mbalu akomo bimana yo les gars là il a tué beaucoup de familles nayebi famille mo babenga babi mwana na bango za okende église ona ya ba mama bolinga ka te n'importe quel pasteur a imposé ma bible déjà le bible n'imposait pas il est tout le monde a pasteur azotia mutu ba et ça li soumuté mais bible n'imposait pas les mains précipitamment et puis yo poko nga nous dit par exemple ndona mombeli na yebso vérité David atoza na bana no bien moi sino bien bandelo ba kende église lo bana bango bolinga te n'importe quel pasteur a imposé ma bo faut boya. Parce que Kero qu'on est imposant moi na mon maboko mais moi on a comme impidique azo impidista Kero que Pierre Azoloba abi nous avons rien à te donner mais c'est que je te donne oh ngana opesa na comme on a télé matambol donc apôtre Pierre a pesa ki oyo yi azalaki na quand tu as imposé maboko opesa so azo impidique net ba Kero qu'on a comme impidique net ba Kero qu'on a ba batumo agozo bouteille à Jack dans na lobi teke ko mela masanga ya mabe ba pexi milangwa mais tu soka o melobi azo mela on a ba demo beni deux bouteilles à Jack Daniel agozo silisa mais mosali na nzambe aza mosala nzambe ta mosala Satan Kero ga mosala ngana zo bango vérité aza mosala ya Satan soka tiete meluka jumsu nanga to sala émission bo so aubima na aokima mbangote na ofongola ba makamususu et nasi a supportant ngote pour nini bino basali na nzambe est-ce que ezalaka vrai bino basali na nzambe na profiter na tout na question yo ce qui mosali na nzambe l'homme de Dieu akufi un pasteur évangéliste prophète tout ba docteur ce qui mosali na nzambe akufi faut pas sokolaye ce qui moi si na ya akufi faut pas sokolaye ou bien bino et pas wa pasteur ezalaka ko bondela esili te musoki moi ça wana eza coutume so moi ça akufi pourquoi ba sokola moi si bien mbala ko ba sokola ba sokola moi si bien moi ça ko ba sokola mbala non ba to sala ka prière ba so ba sala maria ba longoli bac c'est tout bac on ye moko linga soit ba bois quand on a cercle bien libulu kende soit bac akoka bilongo mwana comme etika la souvenir à papa ne
soit ta bombi soit ta kete kandenga lingi so eza or a solo mais bako sokolete pona nini bozo sepelate na ndeko na bino doto benge collègue na bino na bite bino ba pasteur bobenga ne biso benga ba confrère na ba concert na musa na biso ndeko na bino pasteur munene pasteur Marcelo pona nini bino basali na nzambe boso yo kai mutema mabe ndenga bali madame na ye mwasi na yasika et loko nini déranger OK pasteur face à peu combien de temps deuxième question ngwana na enchaîner mbala moko pose attendre na pasteur face à combien de temps bien musali na nzambe face à combien de temps soka kufeli mwasi po abala lisusu. Normalement, tu as un salarié. Au Robala, nous sommes moi, si la Bible nous permet au Robala 6 mois, une année, tant qu'il y a moni. Mais à niveau dossier, déjà, pasteur Marcelo, c'est un faux pasteur. C'est un féticheur. Batouana batouba bungi si batunzela. Abebi sa moi na mobo Shadrach, prophète mon Shadrach na Saint-Denis. Marcelo batouba bungi sa bango. Batouana ba yena ba baby si église ba Marcelo. Niveau moi si na koufeli na makambo bazolo ba moi si na koufeli donc maman ko balate akobala lelo te na raison ni na balate parce que aza mutu nana oboko la siko bana ona tozo ngape dans ba congolais fa ici te plaît to travailler tozo ngana dans ba congolais soki lelo oyo moi si ya mutu akufi yebisanga il faut remplacer moi si musu pas beaucoup la bana ona maman na tiki oui mais na circonstance moi si na koufeli ndenga za iko sala moi ko adorer moi si na ye papa ngana yebi papa mon otanga komote c'est un païen moi si na kufati le balate ezaka te obligatoire pour bible oblique mbala automatique au bala non go fana no pe bongo apôtre Paul pa balata za une esprit célibataire au go fanda bon normalement na bolinga moi si na âge za ba bikutu mwana na moi si azoko ko résister alingi libala anate normalement na sekotala lelo papa degezo bima ndenge makama mwasi na yo so mona liwa omoni mwasi na mama blanche ana makila makasi azana makila ba Abel kaya bomi Abel makile zo ganga likonzamba otiende kono na mama azana makila maka tala mama na batrike parce que mama na mutasimba ki masolo a Marcelo mutasimba ki Kodia mama na a comme ko réclamer divorce pas kokaki suko ko simba de papa remarquer tala baduna mariage à Marcelo ba passer nyonso bazala c'est des gourous bango nyonso bata solo ka dans solo ka bazala kiana o soko remarquer pasteur à Bali soka sali divorce que moi ça kimi moto ko simba moto te soki moi ça ndimi moto wana afandine na bi ba pasteur a solo ka ba église wa minene zo monde mbi abalate mai kalambai moi ça kimi moto Joël Tatou, moi c'est qui m'a moto. Sonic Afuta, Azaso na 40 femmes, Azaso na 156 bana. Kankenza, moi c'est qui m'a moto. Mutombo, moi c'est Fandele Tilelon église, mais moi c'est Koufate Mabala. Cela veut dire baza ba guru batouana baza batumo ba neema sikate na moi c'est Kima. Moi c'est Kima nenge toka ba bru azwa moi c'est secrétaire atinde na province mobo ba côté ba Kisangani kuna zwani afansa moi c'est akanga abotola na moi si mukanda azwa moi si na poto kene vaka akanga moi si côté. Donc cela veut dire papa de omoni batu bakansa fimbo yeso abeta batu l'église abwa kanga tazara na otilelo na temple fimbo wana batu babungisa ba pigeon na ba mbongo yeso abuka ba mesela mo mais lelo ba Marcelo bazozo ba fimbo na ba bungisi lola ba teki ba âme na bon fimbo ne zo continuer Marcelo a joué déjà bakozo ba fimbo wana ba kero kwana nyozo bakoko ba ozo ba fimbo ba bakansa yeso abwa ka fimbo wana ezali yango moni papa soko moni mbasi wana ba osa ba divorce ba kokati ngana ebi prophète Joël Tatou pourquoi moi sina ça divorce ça coûte un peu en action bazo bambaye baza ba comment ba deux fois basa nanza mais deux fois ben oui ba pédé ba comme belé basa nanza ba comme belé ils a vu na bango mais ils a abomination maman Blanche akufaki na maladie ni maman Blanche soit disant de bande on ba oloba akufa na maladie et puis liwane eza mystérieux liwane normalement ils ali sacrifice omoni papa na l'église on a miné ba boumaka ba lexaka bandimi mais comme à un niveau mo boye et comme soit bana na yo ou bien famille na yo comme maman Blanche mta simbaga masolo Marcelo a remarqué qui danger comme ko ya comme écoute ba audio to qui ont bisonyos maman ne ba réclamer na cimetière ya ne papi na Afrique d'ici dans l'Obiango maman Blanche a remarqué que tala chousi mo Marcelo comme ko prédire liwa moi sine église ba loba to so na piscine maman Blanche a fanika matol ba ya to so na bano na oyate so le longa na ke na tiki no na piscine bo Marcelo zo prédire cela et comme préparer maman Blanche a linga kima. Mais maman n'a pas de conseil fana na libala tout ça les lots maman n'a pas regretté maman Blanche a comme permis ça divorce a kanga Marcelo en pleine action azagi na mbanda maman Blanche
azalaki na mbanda. Oui, azalaki na mbanda. Mbanda nana azalaki na mbanda. Kasi omonete papi ya na mama Blanche Abim en émission muso otanga mobali ya Marcelo. Mobali ya Marcelo azalaka na poto. Aza apôtre mo wa initié. Mobali na ye. Bato ba lo ba Joël Tato ya Joël Tato et aza apôtre mo. Mais tozana de Congo Brazzaville na Congo Kinshasa ya aza Congo Brazzaville. Siko bandimi wana nyonso ba. Et puis apôtre nga komi ko intimider bato mikolo po babanga ye. So bo sakadi nanga bo mona boye. Akomi ko intimider bato papa ba wa nzambe te ba wa Satan. Bible bi na Psaume 115 verset et 105 verset 15 ne touchez pas mais ne faites pas du mal à mes prophètes. Bato wana nyonso ba wa nzambe te. Baza ba wa Satan. Donc faut pas tout toucher bango. Faut maman bo toucher bango. Basakani na Yesu na nzela na bino Yesu azobeta bango fimbo wa beta bat na temple. Baba wa nzambe ta. Pourquoi non senti que ba vérité comme bima mingi na basali na nzambe to zwaka ba saint auto bana mona église minene za na Congo wana pourquoi les ba vérité comme bima mingi c'est bon. Ba vérité comme même pas to komi na temps on nzamba ba liko bimsa on poisa papa. Omoni Satan azol laksa pena batu ke wana baza basali na nga ya binote. Au nom de Gégé. Mbia ya lobi au nom de Gégé. Mai kalamba ya yemba o kala tala na nze momo boy likunzi nanga. O asimba parasoleil. Ayemba na kata nze mbwano royoka. Ayemba sur la croix de Golgotha. Le Gégé qui était immolé, il s'appelle Jésus. Le Gégé qui était immolé, il s'appelle Jésus. Ayemba o kala. Ba mari misamba ayemba na sambela nzamba Gégé. Ayemba o kala. Yango moni ndeko na biso Kofi azaka na raison abige soma ikalamba ya koti lola awebsa nzambe jisinga pe fona kota lola za na raison. Siko bandimi onyoso bavanda ka on belé na ba église na ba tondi belé ba sokoli ba ye wana. Est-ce que ba comprendre ka makambu oyo zo loba ba comprendre angote? Te baza bandimité ba yeso akufela bangote. Baza ba peuple. Boma Yesu tika Barabas, Boma Yesu tika Marcelo. Tala Marcelo kuna kei. Déjà kuta bandi ko adorer moi si wana suka moi si angwa abandi ndeka za ko adorer Mama Blanche parce que moi si wana simbi masolo ayi ko récupérer nzungu Mama Blanche. Na moi si abali ya moi si kuta abi nazo même église la dimension musulu. Yesu te me yazo même cela veut dire aye na makamususu. Papa yo quand si n'importe qui a robala Marcelo. Faut zaga muta réseau. Moi si azana bonzamba robala Marcelo. Te faut za moi si outika na ka Satan robala Marcelo. Pour la ni basel na nzambe na biso mingi bazana problème ba couple bazana problème ka ba couple otala bango tout sauf fie bango o mona ba o misu ba balate ba misu basi ba kima basi bazala kali susute atikala na bana a remplacer mundi muso comment lokwa moi sina ye lokwa mona musala mais abima kapé na ye ba biloko on a tout pourquoi désolé à makasi na église bruit net par exemple Emmanuel Dod prophète moi Emmanuel Dod azana moi sina ndako te vérifier moi si n'est comme Sandralina oya wenge musique tala mikolo Sandralina ndenga zobina na l'action image Sandralina zobina musuba tia on a TikTok moi si mo zobina devant passer net muta sa makamba salité na mobali na yi Sandralina comme makangwa Emmanuel Dodi on monte c'est mon asari émission pa ndego alimi ayi ko takenga ko silanga comme na bima na ye na non batinda ye pe Emmanuel parce que au moni église wana et comment on ba wenge net église Emmanuel Dodi wana eza quartier latin. Donc Sandralina église wana eza na quartier latin. Emmanuel Dodi bato pese exemple alo roi ba Kofi. Donc Sandralina za roi mama Cindy. Eza na ba église te yango moni mo vie na biso mo pa za na raison oya olobage bato wana ayebi. Eza na ba église te bato aya kana ba bandimité. Mariage a solo mosala nzamba solo ifaza na kimia na mwasi. Bible bi mariage c'est pour le pour et le meilleur même biso na basi na biso mo to disitaka incompréhension za mais bo fanda bien pourquoi boboya. Parce que baza basala nzambe te parce que basi wana babala bango na ba sentiment balanda basi ya ba réseau ou bien balani mwasi pona mbongo. Musala nzamba ko sa divorce te lelo si senga batu bande bazota la biso lelo église ndenge bino bozala kana église bozala bandimi belé nini c'est pas ça ka ke bukanga bandimi na bino lundi à dimanche bazaka kana ko bondela na suka na ngope bosengi mabonza botuna kateke mundimi fois que le musala il faut pe aya na mbongo ya opesa wana o ko seme wana ona musala na nzambe o ko tonga église il faut wita na musala ya sali mais ko kanga bandimi banda lundi intercession bani lundi te excuse mercredi église bani ni matin ya ba maman o ya nini réunion ba jeune ya ba parents ya ba mikolo yipsa nyoso wana za par rapport ya ni manque ya éthique.
omoni papa basango tokondana bango pamba mais basango batangi mingi bazui ba formation kotanga classe eza nécessaire remarquez ba pasteur batanga ba pasteur batanga te ba pasteur batanga te bazana ba dégâts même à interpréter Bible formation eza nécessaire même les lots caméramen de on a besoin azozwa ba ima même yo ozwa besoin formation que faut ça la boyer ça boyer muto na plateau oloba ozala il faut formation eza nécessaire ba passer on a manque ya ko sala loko na Kinshasa ezangi memaba est-ce que na poto l'église à tout le temps apaka na mona ga bossa po yepe azani mutamasolo mutasoloka pour wana ba peuple o mona bazala pas bossa ba peuple ba na nzambe te ba peuple buma yesu tika bossa baza ba peuple nazo biso solo papa tozana ba million nga so ba nuro banda otanga ba komba ba passer na église olobi na solo na biso ya lukuta ça solo pona est-ce que église ya solo passer à solo ko za nani bazali na bango ebele neti bible yesu nzamba zolo ba na Eliabi naza encore na 5000 5000 prophètes on a fait devant des genoux devant basé belé na paria église ora mike yeba na on va passer ba ebante basé belé ya solo mais la plupart des églises aminene eza ya kopola so linga oyebi ba passer montangela nga passer tel l'église na yebiso faux so na yebiso vrai cela veut dire papa au moni et manque éthique na kendaka cérémonie vacances na Kinshasa ngamo pe nazaka na buzo bana mais papa comment balali na 5h du matin bobandi ko beta mbunda makelele ta page il y a 5h du matin même il y a veillée de prière so batona so balamu ki bayeba ebsibino ki no bozo déranger biso oboni moto zu bango moto te vous respectez pas les gens et ça ta page n'obtire respectez les gens bat balali na 5h du matin bino bani prière matinale bozo tia bat makele bo déranger bat bobenga mais yesu balbi azawo matana ngomba aka bondeli na zamba pra bimi yesu azawo déranger bat tout si on a la Bible ba porte bazawo déranger bat na prière na tongo bat déranger makele ba même na poto on dérange vous pouvez pas déranger les gens c'est normal c'est logique na poto quelque part ba ministre ba mutamba ba discipline mo bazo linga ba ko c'est église moi je crois na zone dimango papa église ya Congo il faut pas ça la réforme il y a parole mais réforme il y a énorme il y a église balabala mo comment bokeza na 5 églises est-ce que parce que baza le koso boko sangana bino non si bo ça l'église mo est-ce que na Bible et comment mi place nini oyo ke pasteur ou évangéliste ou bien ngo zali homme de Dieu boyi okine na ndaku nanga ngara zate nga bubali na zate na ke musala okine kote ya mwasi nanga intersection okine bondela pona mwasi nanga ngabo kokolo ndaku na zate est-ce que ça vous respect c'est un faux pasteur c'est un faux évangéliste yoza chef à maison yanda ko zate ngai na ke na koti na ndako nona ke bonde pa mwasi na témoin mais non papa soki oyo kutinga betanga bengana ngo bibengela nga police nga so pena na za mondimi na église na yeko kuto passer na ndako na nga bon na obeta yo et puis tant mususu na mwasi na nga moto ya so église c'est mal poli est-ce que ça ma biblique et ça biblique te et ça biblique te ya na ndako ya moto parce que eza biloko ba passer a on a poto bazo salango na Afrique bazo salango na ba Gabon ba Mali ba Sénégal ba mboka belé même na Kinshasa kutu wana cop na bango nga na zate mais oyena sima comme toza ba ndimino na église oya koteya madame nanga na simanga na ati botikali bino mibana ndako moi je suis pas païen païen moi je suis assez respectable alba no mbali nanga zate ou bien zela na osona papa toluka mukolo ya mbayo yesu kutu azawo linga ke lia pak na ndaka mutu ayebisi bokende lobane na we azo avertir mutu wana yesu azawo ya te na ndako yo mbali ozate mwasa za kota na ndako abatu non mais tofu toza ba modèle ya yesu te comment papa zate omoninga ken tuna ba mama la kamba na église ba ndako na otamsu na yebi onte tamsu na yebi onte na téléphone na loba ba mama probino ya bino bobenga so na problème bi luka mama tel o solane problème ou bien luka moi si nanga bo solane problème na tia mama mo mokambi l'église bon na ko tanga kombo na te peut-être a olinga te na tanga kombo mais mama na za mokambi l'église yem ta centraliser nyo makamba ba mama yem ta gérer rango même ya mbongo yem ta gérer rango à part yem moi si nanga pazana bo solo bino et ça makamsu moi si a un problème mo ya sexe bien problème na bavant est-ce ka oloba nanga ou bien ngana tina imposer moi ça ba maboko na tsembe na sexe ne pona bondela mais non faut moi na moi ça salango soit moi si nanga soit mama na mokambi bango na bango basi ya mibali pengai parce que on sait le diable est trop risé il faut éviter ma papa soko kuti pasteur na ndako no beta yenga na ebisio
Beta pasteur na bengana yepso pe moi sinon akenda sur église c'est un faux pasteur. Déjà pasteur faut respecter une femme mariée. Faut sur lingo kende faut lo ba maman comme badna samna te yepsa papa to lega po to sola li solo mo bio bengi mo papa dire. Papa zati ke nandaka moi sabat. Est-ce que vous avez il y a un point d'interrogation. Makamu moko so leka na internet mikolo jupe moi tant mingi tika na ebisango bandeko. En tout cas toza fatigué. Toza fatigué na ba pasteur na ba prophète. To boyi maloba nzambe te. Tozo telemela pe maloba nzambe te. Mais et komita ya ko telemela ba faux serviteur. Faut to telemela ba. O nyokoli biso bo sakani na biso. Ouais. Ba mbongo na biso mabonza, botongi bandako na poto, botindi ba makangu, basi na bino na poto, biso to souffri trop pour na makamu église oyo. Na ta oyo biso sko mo pange telemi e photo lo ba vérité nyo. Fimboyer ce bandi. Donc to linto bimisa sko ba vérité ba sa. Oyebi ke belé ba pasteur baza na Congo. Baza na basi awa bakutana na nte. Mais basolo aka na ba WhatsApp. Na ba bazé belé. Bazo sala prière. Moi si ya mutu ba miso baza ba femme mariée. Yo za na Afrique prophète. Tant que super mona na ba sera ngote. Mais na ba maté no lokwa ba sera bazaka faible. Ba ya ba connecta bazo numéro na yo. Bozo banda prière 21h. Ya heure ya poto. Muta witi musala, ngada witi musala, madame nanga witi musala. Mais bo bandi prière na yi. Na 21h, ti 4h du matin, yo passer au sala ke le côté. Ozo c'est à la fin du mois, mbongo biso to sali. Pe passer azo ye baza na Afrique mazo ye ba azo tuna mundilia. Mbonga bana leki. Passer na Congo. Ozo tuna bana na yote, bana ya mutu. Ozo tuna maman, est-ce que mbonga bana eleki? Ba passer mingi na poto e o baza na Congo, bato bakomi ko boko la bango za ba sero baza na. Sero baza o basaka na poto qui est passé dans un nguya parce que est-ce que live comme ça dans le live nan ko prier na live et qu'on va te combien de temps normalement pour prier na live au moins il faut 45 heures de temps et go les gars 1 heure de temps mais oui et puis ndenge zana papa foye bango moi si aza très compliqué muto liboso solo na satan zanan na nyoka moi si moi ça basi belé na église ba bongo la mité maté so pe ba bongo limité mais faiblesse car ba moto ezalaka. Parce que ba maman o bazalaka azu pasteur na bi prophète mon Jansin Zambi na Kishasa Moulaibo un faux prophète na yoki mikolo azu pi sermon na Belgique azaki na ba compte belé na Facebook ko draguer basi na izwa na maman mo kambi mon église azo sambela comme na province a draga moi si na ali à location à motion a draga basi belé Jansin Zambi Moulaibo un faux prophète magicien. Un faux prophète Jansin Zambi. Naoki dernièrement na ebité sona motion na Belgique babalani. Donc a dragaga basi azo bengo na appel vidéo fotiko bolumbu. Baza ebele ba maman papa ba maman bazo ksapso soni. Yango basi na ebité nzamba sala bango ndeni. Donc moi si solo là na Satan. Donc moi si asa compliqué asa être mon trop faible trop compliqué. Mais pourquoi ba basi mingi ya biso tolo ba basi bayo ke la bino mingi basali na nzambe soko lobika dadi alobi boy ça veut dire to ko tamo lokwa yoko mi lokwa juge moko boy ya biso problème tout na ko gangela mwasi na nga boy akimi mbango na cuisine akimi na toilette akibenga dadi akibenga passer l'église pona ni basi na biso bayo ke la mingi bino ba passer soko olandi bien ba pasteur wana ba guru ba domina basi so moni moi ça zo que la mingi pasteur cela veut dire soit pasteur on a comment makango na a dominer a jouer sika mubali normalement moi mubali pasteur il faut ça mingi a contact na mubali à moi si y a un problème maman na yo ki bon na obenga papa to solani il faut pour les gars pas papa oro les gars pas moi si te faut les gars pas papa donc cela veut dire ba pasteur na la plupart basi wana na yebi ba pasteur belé ba bomi mabala basi belé ba bomi to ko tanga ba commenter musuto yebi bango babomi mabale belé entre autres kerok wana naza na frère mo ba epsanga bi ba fandi na kerok wana na mwasi na ye ya déplacement mo ko bi na sima ko mo draguer mwasi ni mwasi ayebisi mais une no dige mutu no ye o benga porta o draguer garçon na nga beta kerok wana petit na nga chuba na pesi mbote sigozali c'est que bino boza vraiment petit na nga chuba na pesi mbote sigozali boza danger ko leka ba musicien solo ngo yango boza danger ko leka musicien mokilia bino basali na nzambe mais papa basali ya nzambe lelo bakomi préféré fana no na ba fali na ba faire ko fana na ba basa na lo ba basali ya nzambe no te ba guru basa plus dangereux ko leka même ba kofi wana
J'ai dit ça tant qu'un prophète n'a pas faux serviteur, n'a pas vrai serviteur. Pas vrai serviteur bazal. Quand il y a des faux, il y a des vrais. Bazo ça là bas dégâts mon frère Patrice avec le monde dans l'église. Papa, surtout salibia par exemple, paye moi saliango, papa moi ya paye moi à 4 basi to go comprendre. Mais serviteur de nous en a 4 5 basi. Ba benga bango ba charufa dans les seigneurs. Tant que vous avez dans monde to bi ba code wanati. Toujours benga bango ba charufa dans les seigneurs. Tant on a traîné na bâton ba kerok ba dia pour nzamba tinanga la miliana na mvanda na ba on aïba makamu na bango. So yoki na zai pas charufa dans les seigneurs na likangu na nde papa mbaza na charufa. So yoki na pambola ki mwana na donc lobi abimaki na a petchona lobi na pambola ki abimaki na. So yoki aza sauvé. So muto babi ya aza sauvé donc muto na ko banga te rallye autorisé ça non au sale. Aza déjà sauvé. Donc cela veut dire que code mon papa Nazari na million c'est catastrophe. Oui, question na otala yo en tant qu'homme de Dieu merci failli. Ceux qui na otala yo en tant qu'homme de Dieu boza quoi ba criminel hein bino basali nzambe. Oui, ba criminel spirituel ba kulu na ba passé ba komi ebele na Congo même en France n'a parlons pas. Ba komi ebele. Pasteur azotinde zo comme sangai serment zo beteran li solo que pasteur azo ebisa ke kene ko beta tatouage chapma aigle moko ya munene na bassin na yo na sima bassin place fesse nyo linge banda so pa ma aigle munene wana nena mona kona mayaka na luketu kabi quoi abi passer wana lela mayaka so monika fi aza bassin munene il faut taka mayaka ya komanda kaka tselanga mayaka wana mayaka oyebi pasteur c'est que bino bassin na nzambe bolingi nzoto makasi pasteur mo Paul Mukendi ya Canada akima azasko na kisha oyebi makamba sala ba famille bana mika viola bana akima ngana yebi prophète mon Dieu donné mungu église ne panzana azonga Kishasa Dieu donné mungu aso ba kutena apôtre Keroko na bino benga apôtre c'est un gourou nandibite ba opesa la même botte oyebi ki akenda ki na tika église akana ba antier ba haïtien moi chana linga kuta porter plainte akena na ndaka moi chana akoti na toilette a sokolai po ya sokola basi hein akoti na toilette a sokola yo moi si abato ko tika ni na toilette. Et ça rappelle biblique. Et ça biblique té. Sokola serre. Papa, et ça biblique té. Et ça biblique té. Azo mwana na ya mwasi akoki ba 20 ans. Aza bana basi ba komi na ba 20 ans azo bango sokola bango soki a olingango. Omona mutakala mwana na mwasi na 20 ans. Soka olingango. Mais makamo bo sala biso bo pona. Ça va envoyer des diables. Net kero kona web sabina na yebi apôtre na kokoba c'est un envoyé des diables. Ba apôtre Paul Mwanga des envoyés des diables. Moi c'est à quoi à kufa le moi c'est Marcelo à quoi al trika mwana bato bazé belé à que maman na intia a sokole maman na yoki bonga pété plaga akima maman na obi bantie bazana na solidarité bango nyoso balongo église misusu abenda ba po ya iba bandima soka yiko te en église ayibi na bandima zuba nimeno bango ayiba nga yiba nga pe bandima yesu ayo te en église ayiba bandima kena na bango. Yeso maman mon Salomé akufa kete en église maman Salomé ayibi na bandima maman Salomé. Voilà concert à Marie Paul ayiba ki wega bandima. Papa ozomona neti église wana ya Keroko na kokoba pona nga eza wenge musique BCBG bon chibona. Tala ba mama ba koma na ba nyongo na église wana concurrence abilamba mwasi na bundaka kilte sinapte suko so bundaka lusute. Dernière question yango yo poto ya mbayo mbala sima. Mwana na nzambe akoki kosa likelemba. Mwana nzambe akosa likelemba te. Peut-être so yo mo lingi mais ezala dehors église. Soki yo mo lingi ba ko obligé te en tout cas na ko do ba vexango na Bible zate na natanga ngote mais na église te mo yebi ke makelembe comme en église. Neti pas kokobar wana kerok makelembe zalaki. Ne omoni pastorat à France so za vrai pasteur solo bima la pastorat neza lukuta ba yana maken ba prophète mo rifen timba ti le lois azwa ba nyongo ba mbongo batamela n'apôtre Kerok wana na ebite so ba sisa ba nyongo ofuta ba nyongo batama kelemba église wana soko koza ki bien église à Kerok boka o kero ya papa ngata on tamula mutwana na yebaki suko tanga bible te na za osambela sote na bosele même côté. Mais si on a zongé la côté, na komaka le roi zomoni batona a ben d'étoile non c'est un garçon c'est un criminel. Papa so moninga na tanga kombo mutona lobaka parce que j'ai vécu des choses. Na yebaka sur côté ate
na komi ko répéter ka makamoko mais okomona bango soka kete ya bandi prophétie mabi mais muto tozalaki na ye na butu mais na moyi makamba sala zwango wapi butu mbato zaki na ndako to fandi to staffé mais ake te ya makambo zwango wapi c'est impossible. C'est impossible. Mutazolo banga que non, il faut somba kilt. Ko somba kilt. Oui, il faut somba kilt. Kiti ba somba ndeni. Nga siko na soye bate so ko na solo ka nga soye bate ko somba kilt andeni. Oh na so yo nzamba tsanga pemeno. Nzoke ezali ne pas initienga. Na tikale moins un point initienga. Nzambe mutasoba parce que Bible dit même les élus risqueront d'être séduits si cela est possible, mais cela n'est pas possible. Na risqué na kota solo ka nzambe mtabimisanga. Nzambe mtabimisanga. Mais ndaku ne zalaka tozawo benga ngo fete ya kana après église bokena ndaku ne mais wenge muzikati. Et puis bino moko te bas entre bino mo basa na bandimi église ba yewana. Nga mondimi église na abetanga mbata na sa kwiti. Abe mondimi abetanga mbata. Oh Dieu. Moi aussi ya frère de Paul Moulaja. Betanga mbata mwasiwana na kwiti mundime ke beta pasteur mbata nzoka nzamba za olinga lakisanga tanka na omona biloko nzambabi ezaki na nini po mundima beto mbata na sa kwiti bozaki na boîte bozala ndako a kero ke za koma boîte de nuit après église boîte de nuit ça koma boîte de nuit na salle mission ande kwa limi déjà c'est le cas ba maswana la bepo nga nzamba tinanga na dénoncer bato wana ezaki boîte de nuit et puis bla bandime église na bandime église whisky ezalaki wana mais kero ko aussi sur le débouté à Jack Daniel même petona nani de Paul Moulaja sera aussi sur le débouté à Jack Daniel na butu moko de Paul bazana famille chrétienne vraiment famille abatu na nzambe ndeko frère Moulaja omoni na famille wana de Paul akotate asimbate mais c'est un païen na famille wana mutu pena za mosala nzamba sur les Frank Moulaja de nani oyo nani Henri Papa Moulaja kota franc-maçon bien honte nani oh comme nani oh na atom ça kota franc-maçon bien honte dalo mutabebi sa bango na sumbela ba bebi sa banana papa ezaya ko beba église ezaya ko pola mutu na famille na sambela kanzamba solo eza Frank Moulaja. Lui c'est un serviteur de Dieu. Papa nga solo ibandaka o ba serviteur de Dieu oyebi tanga ba kombo na bango ba normal aza lukuta aza solo. Na yebi bango nyonso nzamba fongola ngami na yebi ba réseau wana. Ba Blaise Manzambi, Lise Manzambi, ba Jezabel. Na bango pe wana batuna nzambi. Blaise Manzambi yem tamemi batuna réseau ya nani ya nani ya o nani o komune nani o ya Afrique du Sud nani ta komune kiminge zala na mezo kima Alpha Lukalu ba réseau ba opesa ba 300 000 euros yem na ba Paul Mwanga apôtre Paul Mwanga ba memi batuna réseau ana ba opesa to 300 000 euros ba pesio teki amno koti soloka faut te ya prospérité ba raison monsieur zali ba pesio 100 000 mais il faut te ya délivrance même là ba doctrine a démon le la boste et puis fou les autres et puis fou les gens ba na nzambe te eza ba peuple bandoki na bandoki ba paye na ba paye ato fingi na yo bosta ba obimate bazana po bazana bango ba paye ba na nzamba o yeso kufela ba bima na église mais ba o yeso kufela te bazana ba peuple boma yesu tika barabas boma yesu tika bosa boma yesu tika Marcelo yo kansi même ba mama famille mama Blanche ba yo kansi ba peuple ba obima pa Marcelo po ba na nzambe ba na te ba o yeso kufela bazana te ba o yeso kufela pa moninga so na sali ba dega ba Marcelo ba sala ka bo mba mo église panzani église nzamba solo e panza mais loko les gens dans église satan zo protéger batuna e habiter bo kimate bo zalana pendant c'est la jour à soka toko tali fait l'ensemble donc yango moni papa église za ya ko yinde za ya ko beba franc-maçon koti nani aza atom saza akimiti o monde bakima est-ce que pena musala nzamba solo o nano bakenda Paul Bakenda akotika musique akimi moto mikolo azongeli charge ya makasi raison ezaka soko koti na début oyeba to landelo nyamo tant ekoma siko bon banda siko koteka bato ozanga bato oteka te neti bango bazanga ba église minene batekaka bato charge atom sakimi
et misu pe zaka tango koto lembio moko bia makamona kokota kimi atom sa kimi aza atom azaka suna kimi akimi franc-maçon akimi pardon cabal juif neti bakenda charge les kaki akimi bakolo bano bobo nezali faut mutakalo ba publier pour succès mat tant ka ba publier mutakalo mona succès bakende mati mona nzamba publier mutakalo succès mat au mona église on a sur za yeso solo bandi bakimi so bano ba o yeso kufele ba na église on ba bimi bakimi mais bango mona succès mati ba dega ba mbiye ba salaka ba mai kalambai il faut za la mutama solo so za mutama solo to ki papa église ezaya ko beba sur 100% église na loba écoute 20% maman moi cause habité prophète ezaka 5% 5% za solo 95% za ropola do ba yé pena o Timothée 1 Timothée 4:1 et lobby ba yeli ba doctrine ba démon. Oh, Matthieu 24, lorsque vous verrez l'abomination vient se salaire, faites attention. Église est à ba pasteur presque à Paris. Oh, mon mariage à Marcelo, tout basé à Repol. Pour que les mariages en fassent à réseau. Ba Blaise Manzambe, Lise Manzambe, c'est un démon. Jézabel. Au moins, monsieur Montosal n'a pas pu gagner. Bandegonaye, Nevens, je salue le Neve, il y a Blaise Manzam. Il y a monsieur Blaise Manzam. Il y a prophète monsieur Blaise Manzam. Azol nga bimana, moi c'est un Neve no que bimanaï. Nenga bima, abot ça, moi de yaanaï. Moi c'est azaki copine ayane, mais même so nga oza copine nanga, oza copine nanga. Toboyene ce que les qui nanga gozwa, abot soba. Eza mabe. La famille mon côté. Eza famille moko. A comment landa Blaise Manzamba comment landa moi ça Neves moi ça na abanga nzamba linga mbana dénoncer Lise Manzamba qui na Côte d'Ivoire kokota boîte de nuit azan likangwa ministre na Côte d'Ivoire. Il y a monsieur Bébié. Papa, dossier nezali soko lingiko na jour musuto ya to ça la Lise Manzana Blaise Manzame na loba na Nevens les cousin na yo na Neve na ya pesa nga ba matière na ya na ko portable na ngeza na ko l'action na boîte de nuit babilo ima na camarade Lise Manzaba zaina na boîte de nuit na la tari net wana ba na Louise pesa nga omoni bango ba ser mutate ya kitoko bonga ki le boîte de nuit na Côte d'Ivoire. Oui, azana likangwa ministre. Omoni bango ba sarandeni. Blaise Manzamba bimina mwasa Paul Mwanga. Paul Mwanga linga bimana Lise Blaise Manzamba bo yang Paul Mwanga bayoka na soutenir Blaise Manzambi. Ba bimana bon. Nini sali po bimisa ba secret nyonso na mutema na yo fuma poto so émission kolada. Parce que Nzamba lobi nanga batwana il faut dénoncer bango. Très bien. Yo ebiti na kerok ko bobenga ko ba ebiti na ni na nema basako yoka na soute. Kasi kaka bon fo bimana mwasa muninga ubimina mwasa muninga tombogi to komina suko za bata opesa mbote poto so yo mbala sima non mama na pesi ndego nanga papi gen tolobela vimbote na pesi ndego nanga chura mboma l'imbattable 130 kilos, 2 mètres de taille, champion du monde, champion d'Afrique, champion du Congo, champion d'Angola, Babeta était l'imbattable, champion full. Mouto azopé ça, sportif, nini Valère. Sportif, sur aussi qui. Il y a un salaire de mission défendre le pays, kokenite na bangando beta rabato bunda na babala. Il y a un moni chura mboma, c'est l'imbattable. Vraiment, l'homme selon le cœur en Zambie. Nzamba pambola, bana nyonso, il y a diaspora. Apambola chaîne nabiso Congo Révolution nzamba pambola ndeko nanga David Mombele na landako na musika ozo la fierté mboka na biso vraiment nzamba pambolo kende liboso na yebi keza mbala liboso na sukate naza na plaisir vraiment ya ko honorer nga na émission lelo to zape na onje moko ozo préparer message na ezali tozali na association la biso bit tango ezali ko aider ba plus diminuer même na poto même na Congo ba association musu na Congo ba orphelin mususu ba orphelinat musu bazotinla nga ba message totinla bango ba moyen ribe ezali association to sengi mbongo ebelete ozaka na 1 euro tia virer ka 1 euro ozana 10 euro ndengo lingi virer ata 500 euros ndengo lingi mais tolobika na mutu nyonso congolais nyonso atiaka 1 euro na opesa ndeko nga David Mombele ribwana akotia ngo toza na contribution na yo o aider association na biso la pierre rejetée ezoko aider ba orphelin na Congo même na France
Nzamba pambola. Apambola bino. Merci bandeko botali biso presque na mokili mobimba. Topesi bino grand merci na équipe technique ya Fai Timothée, merci na Claude Baka na réalisation, merci na Michel Kombe Aigle, merci na batu botala kabiso presque mokili mobimba. To senga kabino merci toujours parce que bo pesa kabiso temps ya koyoka biso ya koyoka message. Le temps ekoki ngonga ekoki emba Aigle fali pour pas que temps ekoki temps les aika musique mokili te. Temps pe pona ko bimisa ba oyo ba passer bazo sala, ba oyo ba homme de Dieu, ba oyo bato ba bengi batu na Nzambe. Yeba ke ngai muta mokili ou bien muta mokili soka to draguer fille. Na muto ba bengi muto na Nzambe au draguer fille. 99% de tobaka 90% passer au soyer. Bon yazo ya na ba chapitre la Bible. Timothée le Bible, Matthieu le Bible. Mais nga na ya kaka petite comprendre timba ngai tala mutu na yo nazo lela yo voilà un peu ça. Ba pasteur ba sali ba dégâts et belé na bandako. Awa na poto ezana ba film mususu ba komona quoi en otage. Tous les mois pasteur a ebiju mbongo elekaka. Donc tous les mois fatina mon na Congo à cela pasteur ndaku pasteur afin na ma campagne ou bien na limité na place ya bien mais bandimine bazaka na poto mais bo éviter bande ko basi pasteur na bo fanda bo mona mutu ya magie ya makasi Amen. Muta magie ya makasi de faut bo sosola mwana na Nzambe soko lobi ke to sambela ke pa ya pasteur botika makamu ya ko autoriser pasteur ya kana ndaku na bino ta mobali na zati to akina mosala na Nzambe a expliquer ngo eza manque respect. Deuxièmement net ngabo ikutu ko sa no ba che wana te nga na zati na tiki madame nanga oye koteya okobima na fenêtre na 3e niveau. Oui. Pe na ozana raison na la police akoki kokota na ndaku na ngati surtout nga pe ne na linga ka ba ser baza na mo bassin okota te mala sima. Ciao ciao. Thank you. Amen. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.